Apedi mobala Papa Ross na comment mobala Papa Ross Papa Ross à Londres oyebi Papa Ross a apedi bali ya Papa Ross a apedi bandaka là depuis longtemps. Lelo so totali bien bato alobaka ozolia mbongo na yo po mikolono eza moke na se ya moi balobaka ozolia mbongo somba bilamba ya cher parce que ozosepela déjà po ozalaka na maladie ya sida. 15 000 pièces sur commande, 15 000 euros. 15 000 euros. Exactement. 15 000. Ça c'est 15 000. Je mets ça pour à côté. Le Prince Hakim. Oui, je mets ça à côté. 6 500. 6 500. Tout en cuir et brodé. Ouais. 6 500. Le Vuitton. 6 500 et 15 000. Lelo kotala yo na niveau ya ba musicien. Nani okolo bake azolata lelo parmi ba musicien. Bango tu ba ebola tate. Normalement tout. Place moi au critiquer ngaki yo ndezana ilamba tu oya nango na koya nango. Siko yé na mobali na PD ya soki ya kizengi wana tangi wana nani apo bon kizengi so bana apo mayala ouais PD wana PD de London wana yé tata na 72 ans koko wana yé faut ya osombele lamba 15 000 500. 21 500. Voilà. Ok. Le 1100. Le pantalon, c'est combien? 1100 euros. On arrive à combien? Là, on est à 22 600. 22 000. Ça, ouais. C'est combien? 22 600. Et celui-ci... C'est combien? 1500. Ça, c'est... On arrive à combien? 24 100. On était dans le cadre de monde, so bâti premier pays les plus riches dans le monde, Afrique du Sud, ils ont souri 150e Congo de l'Équipe. Au Afrique du Sud, na Congo, et na Congo, on a bilo belé en Afrique du Sud. Venanga siri kina na yoki susi yaya. Ah pauvre makasi garçon. Obi? Ah pauvre makasi. Azela moskino et comment va 700 euros que sont batala pantalon munene na veste munene. Ça paie nyoso. Ça paie pas koki ko somba bilo na solde. Yegu mu konjason. Yake na tika na mwasi yegu dazo atrenwa avec 3h. Et 3h10. Bat ça qui était frère. Il le bozo qui na butu ko somba bilamba boya ko kusanga. Bakina na Italie. Italie. Bazo atrenwa à 4h dans la gare so gare. Monta que somba bilamba pénétrer à 4h. Oh bah atiki moi ça doit tourner tu vas où? À 7h là. Yo la ka Italie te hein? Ah papa. Nana Facebook ke nana page internet te butika ko silanga makambilo ko boko maona nana netre. Ouliane Musique en concert à Paris. Habitants de la France, de la Belgique et des environs, Maman Anne Kebs vous donne rendez-vous ce dimanche 8 juin en la salle mythique Cabaret Sauvage de Paris de 18h à 22h. Venons célébrer l'éternel avec la chanson Matondo et bien d'autres encore. Je dis merci pour une année de plus dans ma vie. Merci papa. Venez, disons merci à Jésus. Anne Kebs au Cabaret Sauvage, nous allons Matondo Lisée Paris. Billets déjà en vente sur les sites du Cabaret Sauvage. Contact +33 75 98 924 24 +243 99 92 726 02. Que Dieu vous bénisse. Cadeau signé WS Prod. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante.
Profitez d'une sélection de champagnes fins, accompagnés de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Désir Mutant et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Mbisi pe ya mwana te, haza minere te, haza mukolo. Ndoboko liango familial, botondi. Mbisi basangisa na crevette. Kaka ya mbisi, basangisa na makemba, basangisa na poivron, basangisa na céleri, basangisa na pomme de terre, basangisa na munganza. Donc mbisi azu vitamine. Bazali susu na ngulu, bazali susu makayabu. Brochette, otobengi kamundele, mayebo, ndo biloko nyonso ya mboka. Pa Galaxy Mambo tozolia. C'est Mambo Galaxy. Azosala pa na bana mboka. Oli, saka Viton. Awa Viton na Viton. Akimtia ko kimisa mutu mo azongisi Afrique na makamba bilamba. Voilà. Tande ba yambi biso. Attends, madame. S'il te plaît, madame. S'il te plaît. À vous, Iman. Allez. On n'a que des pièces d'exception ici, hein. On va commencer par celui-ci avec les motifs de ballon, tout en cuir. C'est le ballon. Oui, ça c'est exactement le ballon, pour une valeur de 15 000 €. On peut voir... On voit les détails ici, avec le ballon ici, du Louis Vuitton Maletier. Et on peut voir ici 15 000. 15 000 €. C'est réalisé sur commande. 15 000. Voilà, 15 000 € réalisé sur commande, une pièce d'exception. Je vais regarder ici la facture. 15 000. C'est le ballon. Oh, ça qui on pour 26. Ils ont pour 26. Tant qu'on a appelé ce ballon d'or. Donc le coup là, on a ballon d'or. Pour 1100 le pantalon. Le pantalon 1100, ça fait. On arrive à combien? Qui peut faire des calculs? Allez, la calculatrice. L'explication est à la claire. Allez, on va vérifier tout ça. Non. Donc, attends, madame, on va faire comme ça. Oui. 15 000. Ça, je prends ça aussi. Attends, le pantalon. 15 000, le pantalon, il est là. 6 500. Et le pantalon, 1100. OK. Attends, et c'est là, les trois. On fait 15 000. Ça, c'est 15 000. Exactement, 15 000. Nico, pièce sur commande. Attends. 15 000, pièce sur commande, 15 000 €. 15 000 €. Exactement. 15 000. Ça, c'est 15 000. Je mets ça Pour à le côté. Prince Hakim. Oui, je mets ça à côté. 6 500. 6 500. Tout en cuir et brodé. Ouais. 6 500. Le Vuitton.
6500 et 15 000. Ça fait combien? 21 500. 21 500. Voilà. Ok. 1100. Le pantalon, c'est combien? 1100 euros. On arrive à combien? Là, on est à 22 600. 22 000. Ça, Ouais, c'est combien? 22 600. Et celui-ci, C'est combien? 1500. Ça, c'est On arrive à combien? 24 100 euros. 24 100. Et les chaussures? Les chaussures, on avait dit Les chaussures, c'est combien ça? C'est combien ça? Nana tinda ki okoma saper. Oyo ata mwasi no nanda kwa kubenga na yo. Omoni kozwa bilamba na sima ma kelemba. Kosala li kelemba na pekisa kibino. Ba compétition musu bobundaka. Eza kwa bokuta na omoni pour bokuta na ngoya pour l'Égypte. Boyebi Congo so kuta na Égypte ndeto komaka. Na ebisa kibino botika kokota mabala na makabwa bilamba boboyaki. Siko oyo komi ballon de komi coupe du monde ballon. Omoni nous ba bino to kene na biso. Chaussures c'est combien? 1500, je crois 1500. 1500. Oh waka mama Esther beta mulolo. Plus 1500, là on est à 25 600. 25 000. Personne la caméra. Viens. 25 600. 25 000. 25 000. Et les lunettes, ça doit être 500, je crois. Lunettes combien? Ah, Sabino botika makambo bilamba. Bakolo bilamba bazali. 590. Lunettes? 590. 500. On arrive à combien? 20... Là, on a dépassé les 25 000. Hop. 590. Là, on est à 26 190. 26 000. Oui, 26 190. 26 000. Mundela kosakate degem. Bonsoir, bonjour, ça dépend l'air botalaka émission Greco, oui, ça l'a présenté par David Mombele M6 Kosina Yuda, Sikatopesa, équipe technique Mobimba, Tomoni Lususu, Christian Dongala, merci Nayo, Tomoni Lususu, Michel Kombe Aigle, place à Zotalabiso, merci. Merci Nabatu Mingi Oyo Basabona na chaîne Oyo Pambate par rapport à Topesa Kabino actualité. Merci Nabino Topesa Mote na Chancel Mbemba Demidie Oyo Zotalabiso, Mote Lususu na honorable Timothée Chimanga Mokonzi, honorable Timothée Chimanga, merci na yo, topesi grand merci na graf na biso zéro fenea o babengi na kombo vena biso avec le bobo place azali grand merci na yo, place aux autres la biso boss Ibra, place aux autres la biso mbote na yo banque centrale. Voilà, makambo bilamba na ebsa kabino tout le temps que tant au ligno pour ma saper et ça te oya ka pour intimider biso ba tout ça ba saperté. Bobuna na kabino na bino ba saper biso to balota la bino toya ka ba fête bochaka biso mal à l'aise biso ya kana bilamba na biso bazara bilo kwa mike na plateau na ngai de lo na osana Hakim Prince de Lausanne à Longwe Suisse aye ko sala makamo ya ka sala tout temps na kata Paris. Hakim Prince, bonsoir et bienvenue na plateau na biso. Merci David Mombe. Santé, ça va? Oui, plaisir au monde à Ramba biso tout ça la connaissance na nenge ya émission, donc la liste où tu as l'achat. Donc, plaisir à mon âme. Batu batela biso pour n'ambala liboso, Hakim Prince azanani. À part que ça s'appelle aux ailes susunani. Bon, moi, nazane mona batini sauté pas. Moi, nazale les premiers Congolais oyo na moderniser sa moni kalezaki ba vient na biso peniarkos ba papa wemba bayena ba yoji amamoto ba kisemiyaki siko tamba lata biso zaiti siko gimsae abengi ngai tout ça il s'appelle comme jamais tout moderniser ça ya moni ke na renouveler ça to ya moni mba tout na Louis Vuitton. Pourquoi au sala choix à Louis Vuitton? Parce que Bagri faisait belé, tout le monde qui Bagri faisait tellement belé. Parce que j'ai ça, il y a après 40 ans, après 50 ans, il faut éliminer ça pour la qualité ou la kala ou le parce que ça sont abusés dans votre qui nouvelle génération il faut même une nouvelle génération n'a ça pas qu'il est là, na monde aller là. C'est ça le roi mise à jour. Donc puis surtout au ça la mise à jour, sur mon qui ça comme jamais.
omoni ke bazwa ngai mpo ngai na opesa lumière na opesa nzela sika donc nazala le guide ya bit nanga eza yango wana na makambo ya bilamba griffe nini eleki bagriffe nyonso bon griffe oyo eloso asalaki na lelo nde tozo ça banyakoso bazalaki bagriffe na bango bando occupé te les marques les plus chères du monde donc sikoyo ntango bamarke nyonso bamarke les plus chères ya monde eza balobi bon babengi Gims babengi ngai tokosala nini mpona ndeni bokoya na baafricain ndenge bokomodernize kochange image ya sapa omoni so olandi mami bamerkel oyo bamolanda biso bacongolais balandela teli nanga tala bango bien na basoire na bango na bagrammy na basoire na bango minene omonaki elateli nanga elateli bacongolais te elateli bayoji ya mamoto te oyo bamoskino oyo babalman te wana totikela yango bapauvre donc yango omoni ke basolida yango na ba 80% yango omoni ke basapaka paris na oyo ya londres na oyo ya bruxelles bakosa sortir te parce que biso tochange elateli. Pourquoi on sent leur choix? Parce que Louis Vuitton, ils ont partout dans mon kili. Sauf en Afrique, hein. Je crois en Afrique d'ici des alibes. C'est en Afrique d'ici des athées. Oui, en Afrique d'ici des athées. Parce que l'Afrique d'ici des amboka bateau, il y a des pauvres. Oui. Afrique d'ici des amboka bateau, pauvres. Bah pauvres? Oui. En Afrique du Sud? Oui. Il y a papa, biso fana en héros. Bah fana en Afrique du Sud. Et Afrique. Ce que quand on était dans le cadre, na cadre monde, so batie premier pays les plus riches dans le monde, Afrique d'ici des athées, ils ont souri 150e. Congo, vous devez dire. Au Afrique d'ici, na Congo, biso na Congo, on a bilo ebele en Afrique d'ici des athées. Place à la nouvelle génération. Maintenant, ils allaient Tap Tap Cent. Avec Tap Tap Cent, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Cent, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Cent, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Tout le monde qui complexe. Avant d'entendre. Il y a un moni, ça paye un bon bazoya awa, au monde a eu $20 000, $15 000, soit côté à maman, côté en euros, boum, et quitte. Il y a un moni, c'est tout fait dans la blouse, 6 000. Moi, je suis dans son bilan belé, il y a 400 000 bilan belé, soit on a blouse, on a 6 000 euros, 7 000 euros. Bon, on a biso, totalement, bon, on a biso dans la journée. Est-ce que ce soit la mboka de quoi à fid? Millionnaire, tambongo, c'est belé na fid décide. Est-ce que ça perd na fid décide à Sali? Ça perd en Afrique d'ici des athées parce que na isiko na pour na punir bango na bimsela besoin que ou à voyer dans magasin fois yo et na magasin sur le besoin 15 000. Oyebi Jenga Ah pauvre. Et Jenga. Autant il a pauvreté. Problème différence c'est ça pour. Et c'est à comprendre. La pauvre les sous-sous. Oui. Ya. Donc relaxer facture à 15 000 pour Yebisaye, hein, expliquer le banaï en Afrique d'ici des maisons à Louis Vuitton, ils allaient arrêter. En Afrique d'ici des lambas chers, ils attaquent. Et lambas chers, où ils ont un blouson, il y a 15 000 en Afrique du Sud. Ah, il y a ça. Donc, toujours ça. Parti, bisous athées, au côté, au sommet, lambas mo, boyoé, na on a l'ouenge, yango, papa, excellent. Le banaï, on a ni maya, au moins, nous avons millionnaire. On a pas millionnaire. Nga kolba millionnaire ngana haba prep. Kuzana nda kuna ma campagne 3 étages na ma campagne na 65 chambres. Batebele bakutana na likampa. Kuza déjà na nda kuna ma campagne 3 étages, yeba ki vous a 1 million. Nga palé na ngayo vaut dans les 5 millions. So ngina te kango lelo. So ye million na yo mona 1 million, mona mbongo na banki. Loko mona mbongo na banki te. Po Alexa yo ke ana mbongo, faut y na Louis Vuitton. La journée na somme déjà donc ça y na 26 000 euros na journée. Mais blouson est cher, 15 000, on a bien ici. Yango, l'excès. Non, l'inge suba jeté, batwa ya kako sangawa. Suba na bino. On a le tourner on a 100 Te yango l'axe bo na 100. Yango na 100 ça normal. 115 000 au l'axe pe Champs-Élysées. Bandeko ya Afrique du Sud communiqué très important. Nde Mobutu alobaki soki alinga loba
apesaka jour na air bandeko ya Afrique du Sud botala oyo blouson yango oyo bozotala air bozomona adresse ya Louis Vuitton adresse na so mona te adresse yango oyo jour eza lelo date ya lelo na air na muta teke lieu le magasin na muta teki oui bakomi yango na Louis Vuitton na likolo ouais ozotala même na bata Londres faut pesa bango message na pesa pe na bata Londres na bata Paris kaka to ali à Paris donc nga bango photo stilana on faut ilanga lamba cher pour na Paris pe lamba cher et lamba yate pour ba se trouver na bilamba bila batisi eza ba batisi le kitro yo so mona Rolls be Ferrari na bakita tisi quelque chose za moi bandeko ya Afrique du Sud so bozana oto aya olongola eloko oyo s'il te plaît te yuma mo boye yo ebi garçon de course moi auto ya awa dernièrement auto ça tapage mo boye na suka na bimika na blouson 6000 euros na bise bango kana mbongo te ayo soit 10 millionnaire de ye fois zonga yo bandela des fois ngai na bise yo ke ngai na soda na Louis Vuitton na prêta serment comprendre donc tu as gagné dans Louis Vuitton atoye na 100 000 yeba ki na bimisolo 200 000 na sombelo blouson 200 000 na si ça communique bon si ça casse quoi bande ko fi d'ici so bozana mutu moko azana mbongo aya amema ngai ezate ko ke ko somba nga na zati après elinga non biloko mingi so Taliban ballon deuxièmement bande ko Londres soki bozana mutu na Londres obo kontaka na yi espoir amuka na bino bisimpangi yaya bolongola défi Brice Mpangi a rolongola devoir ote o eza niveau na été eza kwa joueur akala abetaka bale to tsaneti banani ba Zidane ba Lamine Yamal babima donc wana so ya son niveau na été bande kwa Belgique na osuka na bino te na Belgique mutati mais na sengi lita komo boyo la kisaye bana na blouson 15 000 oyo za témoin donc mutu na Belgique a son elambate sans ma journaliste a compté mon ami sur la bini. Faut témoin ça. Et là on enseigne la bande connu sur ba saper. Ko ke somba bilamba to va na Paris be awa na Paris. Oh sauter tu faut parler. Na Paris. Oui. Bato tout balata bilamba moins cher. Bato nyonso o balata bilamba ba makele na banganda ko sauter ba saper. Communiquer équipe de France. Équipe de France ya bilamba. Ba il bon ballon. 15 000 euros. Ballon 15 000. 15 000 euros. 15 000 euros. C'était pas bon le la ballon. Boza équipe. Ça veut dire boza délai. Bah il bon ballon, c'est un ballon. Ballon il pour habiter ballon. Il y a beau que ça va son équipe de France. Bon le équipe de France bana bazakuna. Ali no sene te a pauvre. Et à niveau na été hier sur 15 000 sont mal pas. Na tanga mususu. Sirikina te yebu na match na podium ya yuma. De hier à la tade bilamba tabilamba batissé bila on a attend même pas na blouson il y a 5 000 euros na puna. Patrick Meka te ya mutabilamba te déjà 1,40 m donc il est pauvre mobo ya la tabilamba saute bilamba ya bilamba balmen nga rola tangote parce que bilamba balmen isa éthiopien non on préfère la tabilamba congolais comprendre balmen za éthiopien ben oui responsable balmen za éthiopien pas faire na éthiopien mère des français bon ni c'est balata tu vois hein ben c'est balata balmen balmen balata parce que bana possibilité son bilamba te ni ça ko za na mbongo ba mbongo son bilamba te on a à côté oui poto sanisate tout ça la kaboy na cheboy mais si ça na mbongo mais za mbongo son bilamba te c'est normal faut pas qu'il na balmen ko bata makuna soba solde ba bingi bango ba somi mbongo ya bilamba pauvre ya niveau na bisote ngala ta bilamba solde tango ta à Paris Rimo Bimba oui ça perd nani akoza na azate bazane lambate oko défendre oko leke lambo Paris Mobimba elamba ya 10 000 euros mutana elamba 10 000 euros azate so on a fait 15 000 so on a 15 000 on a 45 000 mortel wana bombion wana a prise à souka obeta mon entier pourquoi osomba bilamba kaka wana Paris tandis c'est les punition lui Vito na Suisse les punition lui Vito na mboka na Suisse les punition na zongisi système à Bible ya kala ya Ancien Testament les aina bayanki ba pasteur ba beta ndeli solo na moté mondo ezai monde bayanki comprendre Moïse yanke akanga Moïse ta batin na epa nzambe akizoba na Israël ando boudé nzambe yaki yankit vous comprenez Pharaon akanga ba na Israël pendant 40 ans hein yaki yanki sozu Samson ando buka ba mir yaki yanki siko to zongi sango yanki fo zonga parce que bato balingi faut punir bam
soza gentil bato balingi toza gentil. Donc na Paris ça peut rater. Baba pauvre baba sapera bilamba bango ba pauvre na bilamba ba solde wana ngaza tunati ngasina moderniser ça. Ballon oyo lati Oui. nde na ballon na nzoto na yo ba congolais ezana congolais mo pe déjà sombi eza moko na monde mutu moko aza nango te eza moko kaka na monde entier so moni yango deuxième personne na tiki na Louis Vuitton na longwe libela so deuxième personne aya na blouson na longwe na Louis Vuitton c'est des contrats na ke na marque mususu na omema bato nde na mema bango na Louis Vuitton ebi ke ngam na Louis Vuitton na milliers africains milliers congolais ezaka yo mais zanga iko ngana beta blouson fali alanda Koffi hier ba joueur tout balanda ba petit na biso to ba rapper ba niska ba bango tout ba ya ba Gims ya oza photo moi Gims akala na Louis Vuitton avant ngai ngam na yana bango nyoso donc ngai faut ba respecter ngai ko quand ça te son moi na moi 10 000 à côté na magasin ngana olongole na ele 50 000 siko to royo na côté na espace mbila na côté na espace soda na kata Louis Vuitton na défendre ngo na prêter serment. Ba condition ni esalaka mutu po akoma saper il faut ça nde mutu po akoma saper ndezana ezelo mo bourgeoisie bien élégance ezelo mo eza naturel les hommes et makila siko bato musu ba mo zo sap na bulki ba komisa ngo le métier po mutu mo la ta blouson ye pe fo la ta blouson te mais yo zan élégance te yo pesa guna mokilité ya biso to botama nango ale paka ebi dino faranga archevêque le bobo atinda bango déjà musala na Paris ba ke sala po bolanda kinte bo ke sala parce que yé bo ko kalabino yete yé déjà zo ba niveau azwa déjà ba solution mais tema mutu makas faut punir bango le wa kitete le kiko les lobby misi combien na Louis Vuitton la bimisi to zangi na yo 26 000 euros 26 donc faut mutali kanga na montana na journée na linga okoma oui obimisi 26 000 oui 26 000 euros na journée moko samedi moko boy ouais na 14 heures ouais mbala liboso na kota na Louis Vuitton na kota otima kolongul logola na église ya Kimbangwiste boy na kota boy na de OK eloko kam comment ba saper mi balataka bakena na legal ba sombi elamba mais akuta na mokolo legal wana te pourquoi jour yo somba bilamba ya 26 000 il faut représentant na bango mokolo na ngwa salawa. Bon, mais c'est Arnaud qui, parce que grâce à la communauté africaine, bah, il Louis Vuitton. Il bosse bando son baba sac, bando son baba sentir. Mais ngai munaye na mimba africain tout. Au moins ngoué maza na kata Louis Vuitton, petit na so ba sampe ba so ba Louis Vuitton, ba congolais belé au moins congolais na kata so moni congolais na kata Louis Vuitton, c'est la vie. Et ça Vuitton, et ça qui une place de Lausanne. Donc il y a un moni qui balingi langa yango bisu salon d'honneur yango yemo razaki wana pour abénir blouson. Pourquoi namoni là on a remarqué Louis Vuitton est à Champs-Élysées. Oui. Yo tema na mulongo te. Mindele bazo tema na mulongo po bakota bango DD 3344 mais comment yo mbala moko na biso automatiquement ba manager ba kiti ba tutu ba kiti fo omata. Deuxième là on a remarqué na Louis Vuitton ils en a deux niveaux. Premier niveau, c'est deuxième eza. Ils ont 3 niveaux. 3 niveaux. Yo va na kada c'est va na peine deuxième T. Pourquoi ba taroka toujours OK likolo? Ouais, parce que ngai naza vraiment spécial ngai parce que grâce na ngai yango naza ko représentant, ngam na yaka na ba client, ngam na yaka na bat. So na petit pièce ba balandi. So ba balandi déjà naza déjà na privilège kuna. Donc on a ba contrat pe na signé oyo. Prochaine défilé, bon na ngai na on met masap na kata défilé na Louis Vuitton. La première marque du monde parce que oyo nan ba vie na biso kala ba sala raté quoi. Parce que ça il faut ça la différence à sap na biso na sabatala. Hein? On les a trop ghetto, ou international. Au moins d'abord, ça vous na Kenya West na Jay-Z. Non lié bon. Là c'est les Congolais oyo na capable ya olia mon na olia la star tout monde. Lelo kotala yo na niveau ya ba musicien nani okolo bake azolata lelo parmi ba musicien pas motu ba ebola tate dans le monde tout est ici on a ça là bien et c'est ma beto et monsieur on ba déjà ba musicien ba ebola tate ba on faut inspirer par ngai pour bazwa
bazo inspiration olata ndenge Fally azolata ndenge Fer azolata ndenge Kofi azolata bazolata kaka te waze kwa Weganson na bina mukuse baza basa perte ba yo dembela ndepa na biso faut bango elomo ba faut to préciser congolais ba ibele na sap ba ibele na biema ba ibele na musique te musique ya deuxième comprendre donc congolais ba ibele na sap ba ibele na musique te ya mo ba yo dembela biso zo yemba ne ba dembela sap ouais musicien côté à couper ou la t-shirt au matin à podium des ba petit na biso bila ba rapper ba saka mais bon ba ya o dembela tant o dembela mais o chama ke était pour o la tande mon abisoté nga ko la na musicité nga mi se fola ndanga nga mi se fola ki concert fo na invité oh mais papa ozo mande bon émission basengaka asapero basenga musicien to mata podium et bon basenga parce que ba pauvre musicien ebi ya pauvre bon musicien ebi ya pauvre ala ayebi ki aza pauvre ayebi ki ala tibila mana ya pamba uto so mala solde mais c'est pas remarquer ba monsieur Bilé ba benga na podium parce que ba comprendre zonga ce qu'on a matin na podium ne la mabu monsieur oui le rentre papa au so rendez 15 000 ballons ce qu'on a mutu azeli moskino na ba kiti on a 80% veste kiti na 700 balles ce qu'on yebsanga o mona mutu azeli balmen ba kiti on veste na 1200 ce qu'on mission matonde ba comprendre bêtise Comment na bilamba oyo ballon oyo lobi ke ozana ba mboka oso kene na Londres sapere azali na Londres sapere ati mais mobali ya la Londres sapere ati Seigneur na fuma na oyeba te fuma Londres to mboka bilamba Londres sapere ati ngaye blisimpangi na ole la kana kukono tu ya bosila ou bien nini ya na Londres wana pedi mobwe mobala papa rosa comment mobala papa Ross oyo papa Ross à Londres oyebi papa Ross a pédé bali ya papa Ross a pédé bandaka là depuis longtemps. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Papa Ross na moi si. Mais oui, angolaise. Ah non, moi ça me délai. Moi ça me délai. Bah converti. So mon a été l'accès biso filmo ya congolaise. Il y a moi ça Papa Ross il y a 10 ans, il y a 15 ans passé. Péda mounene depuis des années. Siko moi si na à Londres, à sombele lamba blouson à 15 000. Ah non. Comprendre des voix ils ya moi. Papa Ross mobali ne wana. Il y a Londres. Oui mobali à Londres comment là? Te tanga kombo. Éviter. Comment la relation de où ça n'a comment on est dans Mayala nani Apo ede ona teka ba kwanga Apo Mayala ando teka tabana kwanga na Londres akoma pede ona ye asombele blouson pede ona conseil et là on a payé des fois on a payé Apo Mayala moi ça papa ouais mbali et papa ouais ça marié tu azam marié ma pede papa aussi simana mona honte ya moi mbala bon kutana ilelo azara moi mbali kala il y a 30 ans il y a 20 ans t'as passé mais là comment momi lo comment momi moi ne solo ba so batin ye rôle na eza keso ke rôle na ye aza garçon de course oui garçon de course vient la biso quartier latin so qui aza besoin momi na besoin de moi ça fou mamasi moi ça fou moi pondu batinda rai oui so mon amai alongwa quartier latin akangi moi photo batinda ge finga ari beta contre attaque so yipsa na pauvre roi papa Ross apede wana ye na se alobaki na ke na mona place moi au critiquer nga ke yonda na ilamba tu oya nango na oya nango siko ye na mobali na pede ya soki kizengi wana tangi wana nani Apo bon kizengi zo bana Apo Mayala ouais PD wana PD de London wana yé tata na 62 ans koko wana yé fo ya osombele lamba 15 000 na journée mon fo misa 26 000 so 15 000 plus 15 000 la journée 26 000 de fois longue la blamba 25 000
olobi na Londres s'appelle pâté. Te, baza bato ba extravagant. Et là, l'extravagance, na bilamba, ils ont des choses différentes. Ça n'est des blouses chères, ils ont été. Extravagance, c'est un dîner. Moutaïbo la tate, à Saint-Denis, à Louis Patron, nene la mauvaise, nene boua ya côté Ambreba. On est Ambrema, on va bien on est ko batéate. Ça peut aller biso beti. On a beti boué. Il aime solo là. Donc il aime zate, bana il aime cherté. Il aime 10 000 € na kata placard na zate. Donc quoi tu coin? Londres Mubimba. Londres. Do Angleterre. A gagné ba on a blousa 8 000. Moutamona na te. Oh ya Akasen. Akasen. Oui. Selon Akasen zakini no beta to kubi paro. Na yana hélicoptère na kita na palais na mona kuna palais ya Brisbane. On a acha bo petit awate. On a quitté la Koliko ya mona. Donc PD wana osombela papa wasi mosi na mobali na bilamba. Comprendre? Côté Belgique, ça perd Azali? Ça perd raté. Belgique, muto raté. Belgique, Oumba. Belgique, elle a raté. Elle a raté. Yo, c'est là, ok, na Belgique, muto bimsera la Belgique. Donc, likaku wana mo, likaku mo na Belgique wana mo na. Oh, te na lati blouson 10 000, mais papa, il faut que tu aies. Mais bah, il est 15 000 fois aux oiseaux, beaucoup na magasin. Tenga pe makamoya ofanda wa sa magasin alimentaire. La petite mbote la master Monsieur Rotofiama, Patou Simba. Patrick de Panama. Hebana Bissel Bangwana, honorable Timothée Timanga. Honorable la bisoto côté la Bangolobi. Kenny Mokondia Yati civil. La peine à profiter na PC Pajou Simba TTC. Masaranga di no falanga. La PC Mbote place à Zali. Narlin Netuka. Belgique est à quand? Pour le but qu'il faut oya opé sa devoir. Pourquoi il lamba na partout? Les Belgique n'est pas boyé. Le quoi la conseil les alliés et la moyo qui ne promo. Pour moi les sous. Ils ont mis sous ça le bon ça. Habita ba conseil ça pour moi. On a ce qu'on a ça promo na katambo kanyo sona OK nango. Ndena na Paris boza blouson les plus chers à Paris. Le sona qui na Bruxelles comme blouson les plus chers à Bruxelles. Sona qui na Londres comme blouson les plus chers à Londres. La Suisse. Et namboka na mo s'appelle Azali? Attends. Tu n'as tenu la question. Mesurer na ngazate na mona ate. Suisse Mubimba. Bon Paris kuna wafu musabango bafukama. Bon siko tengela na Suisse papa. Ngala international nga comprendre ngala ba Suisse te ko cha nga ba nga international ngala na espère Hitler. Obi Hitler. Tanga ndo so ngwa mana na France de Gaulle ba na mbang. De ba safara Paris ba kimba so monene. Tuzongi si esprit akala. Ndeza na kata Bible. Tuzongi sa. D'affrontement toujours. Affrontement, il y a leadership. Faut ça mokondi leader. Leader pas botam na faut ça leader charismatique. Est-ce que un s'appelle soit là kitoko bien zana de la manière kitoko ko qui n'est pas na ngana ntaba zo li ntaba. Azo le kapena verre azu pe whisky kuna chepe koto azu kuna koto esili. Bon ba s'appelle ya ghetto. Bana esprit ya ba kala tout ça na kin bamba uta non. Non. Donc ba s'appelle ya au moins qu'à jouer la manne il y a moins cher. C'est tout à fait normal pas que l'accent n'anda qui n'a somba qui lamba ba trop esprit faible. Il y a pas pauvre, il ba qui na mangana. Lelo so totali bien bato aloba ke ozolia mbongo na yo pour mi coloniser moké na se amoi. Balobaka ozolia mbongo somba bilamba cher parce que ozo sepela déjà pour osala kana maladie ya sida. Oye salike. Olia mbongo olia mbongo yo po so kufa na yo osana sida. C'est vous osana sida ya solo. Omongana yabo. Comment tu as un hôpital mais ana sida lisusu. Mon habité comment yo so mamda asana bloc au moins la bloc opératoire. Il a une ça waliti joueur. Il y a Paris c'est au moins Mbappé n'a gagné Real Madrid. Contrôle médical alekina ba ma biso pe na bloc opératoire na Suisse mtutu afana na Suisse ibigi. Avocat dans le bloc opératoire de ça contrôle médical obligé ngai ba contrôler nga chaque 6 mois nga pe ba contaminer nga pas passant donc yo mo zo traiter mutu yo mo voza malade nga sko ba blo wana na sota ba niveau nga na répondre ba question bon comprendre de so mutu la mugi lelo a commis doctoresse asali afandi so 10 so 15 so 20 ans abimunga alobi bon yo ne bo lelo za sida. Allez, le loyo comme la bonne santé. Ce qu'on a la masoa. Na kunate. Comprendre. Oza naza kunate. Oza ex ya Karine Mokonzi. Naza ex ya Karine Mokonzi. Na yo na comme ça ex.
Ozana esiko ozati tile? Na la komisinga ex. Mais période mo bokanga moi mingiti. Okanga mandeni. Apo beta pe moi Versas Karine moi bilambe koti ezaki par rapport non bon Rosa la relation na Karine Katsi. Nazana relation na Karine. Yo ne bili Karine na ngai relation zan. Ga? Ouais. Bonga nazala place on do Karine litoi. Ga? Tango do Karine litoi. Ga te Karine na mobile Karine na. Oh, kakini ono mingano. Nga cha Karine litoi. Tolika. Oza relation na Karine litoi na concert à héritier ou bien Karine litoi. Moi ga funga loko yo. Moi le becha moi loko. Loko ikaninga vuma vino wai. Bon azap tango so na Karine. Tango so na Karine. Nazo ka. Comprendre? Donc ozaki mobala Karine. Nazalaki mobala Karine. Ubi ozali. Na ribisio nazaki mobala Karine. Yo tanga na le passé né. Ah, non, ça mobala Karine. Et tuni yozo comment yozo composer na le passé. Ah d'accord. Parce que to c'est que monde de comprendre que aki mobala Karine to so la mason ça. Boza relation na Grâce Mbisi. Na ebiete. Grâce. Na ebiete na mona payete. Nzambe Micho ma parti bien zate. Hein? Bande ba TikTok c'est plus mona payete. Tuna ya mona ngapi? Grâce Mbisi amona nga wapi? Amona nga wapi, tozalane wapi, na ngana tuna sona na Paris na tuna na 16e arrondissement. Yé écoutez cher. Po nga kutu amona nga wapi, amona nga te aya ra raconter ba bêtise na tanga za moi c'est politique docteur répondre était ngai kobimana nga déjà au moins soit la ligne nga journée mo eza la ligne na Kenya West na Jésus. Ah. Bon mi ba lui aller là. Alobi soit la ligne nga journée moko. Mon Dieu. Ake nanga na mbetu eza lokola la ligne na Kenya West na Jésus na représentant. Obi lelo soki tro ngai te to so la logique. To so na montre 20 000 euros. Pas bon. Rolex. Zana Alexa, lepsu bosa na ba on dirait. Makambo yo fuma nazali na Afrique bien Michel Abeng sanga poto. Où est ça combien? 20 000 euros. Yeah. Au moins des ans, so tu as mis sur na boy, maman mis sur comme bleu. Bleu? Oui, automatiquement. Yo za kana loko ba 200 euros, 300 euros te ande ba sape musu ba sala na 200 euros. Sape on a tout ebi wa Paris ba pauvre. Na o ebi ba moto. Sape o au moins na montre a mimio na magasin so mi montre na bat Afrique du Sud. Soit disant soza millionnaire, la logique. Oya au côté au bandi en libuso na montre. On lui montre 50 000, OK, on a besoin moi 20 000. Mais so eli biso ba trafic d'influence au besoin 5 000. Ba besoin 5 000. Il y a 6 000 écoutes dans la tambour, on met besoin 5 000. T'as eu mon ça. Ah, Forza Italia. Au moins pas frana. Yoga Forza Italia, Forza na lelina komona o yaya. Olongola nga ite. Pauvre ona ebisa eke. Nani? Tuna eka so yebe kim parce na boma na Louis Vuitton. Nani? Forza. Oui. Na boma na Louis Vuitton. Ay ngoti na kiteti. Blouson à 15 000 ya 10 000 la famba akima. Akomi o mosi nga pekisina. Yo tanga yo ga promo ba ite mosi na zai. Bale la gala sima basi na bon. Mosi nga pekisina yi. Bon mosi tanga yo ga promo mosi na ayo ga deki. So papa was PD wana. Ayo ga promo nga ya ye soi-disant chroniqueur. Ce qu'on vient à Bisso, à aussi la mission à pour ni atikaki parce que comprendre que c'est un pauvre et illettré. Donc il muta passe. Donc dans un studio te yo okuta papa aussi na poto. Bien sûr. Oui. Avant bon mama role soana yo okute na poto mais yo na studio yeza na ngote. Ce qu'on joue siko ya tambola na vient là a passer message à l'équipe pas na ma comprendre gars qui zengi ya zoba c'est un PD. Donc pauvre mobo donc yebise na montre. Ata 5 000 gars, il y a 3 000 gars. Le ban a été yo te pèse message le ban ya ozonga so meta montre 3 000 magasin. Mama Rolls. Forza. Yaya, longolanga ballon oyo. Forza Italia. Longolanga ballon eloko longolanga ballon. Pona ko mone ko minga singa na kingo yaya. Botika te bolinga ki makama bila. Wala a défendre mboka. Forza, est-ce que vous connaissez le barrage? Le bon a libosa militaire, la libosa soldat a prêté serment la Vuitton.
Ah, Forza Italia, yaya. Eh, yes, ça faut comme na faut comme ça Paris. Paris et Fukama. Paris. Ba kota va parler, ba bimate. Eh, so yé na bemena 45 000 blagues yate. Zana na timbo pi ta mbo na ka. Eh, na bemena 45 000. Et bela mbo ota mo mutu ke zama bete. Te zambo na ngai ba kenani pa. Forza, eza pièce. Te azonga sute asufra tro na Louis Vuitton. Amotsa passe. Netika tonganda boni. Atonganda ku Ça azana supermarché. Azana da kuna matumate. Ah ba supermarché. Te iwana na mudogo. Nacha na pemene. Oui, tu rappelles. Obi montre combien? 20 000. Bande ko fait. Si te plaît boti na mutu mo azana 20 000 alors on la montre. Ah mais na blouson ba maho. Na blouson ba bo 1 million. Mais na blouson donc il y a un millionnaire non comment il y a le millionnaire garçon de Courson. Garçon de Courson il est utilisé à son billet. Zona une fois qui yuma. Au son billet, oye, au son billet mise bilamba, oye na concert mise boy ko yemba match na podium to abimi so yuma. Yongo ba basara na ba mise basara na ba ko. Rombox. Oui. Ya bane ya olonga la montre avant beta masola Vuitton. Yena kanele de na Louis Vuitton. Na bise ya obimisa 26 000. Alors obimisa 26 soit yena ele 50 000, soit 50 000 ele 100 000. Bo ko ça on blague. On va battre na ba na blague ya. Ya si wa bon c'est la Rombox message. Yannick. Papa ya olongola pe balo. C'est le bane tika ba distraction yo olonga na montre na za facture ni susu. Pour les lots tokenda pour na 26 000. 26 500, je crois. Donc, na lingi sous tabat ça qui était frère. Et le bozo qui n'a pas pris un coup, boutou, kosuma bilamba, boya kosanga. Bakina na Italie. Italie. Bazo très moi à 4 heures dans la gare Soudar. Monta que sopa bilamba pénétrer à 4 heures. Oh bah atiki écoute moi ça doit tourner, tu vas où? À cette heure là. Yo là ka Italie te hein? Ah, papa. Ah, ya bilama en Italie so ezaka ya dépôt boy sanga ina yeba. Zona ni fois, moi ça a besoin à 4 heures du matin, 4 heures au moment bazo à se retrouver. Ah qu'est-ce que tu mais moi ça trompé. Pourquoi hôtel na yo kangami na Louis Vuitton na Paris? Mais parce que ils ont place pour loger à bis. Et c'est place où là ba congolais peut aller. Il y a 2000 €. Ah, fait. Yesu 2000. Totiki banda kuna biso ko landa yo nzela bilamba. Prince d'égal. Eh papa, ni moko. Muta Paris mo talala. Ata misise moté. Lugala misise mo la Prince d'égal. Tout le monde va s'appeler pour s'appeler 2000 wana ils sont feste dans Moschino 700. Azuna na patana ba mo ba ni marqué. Donc na facilité ou la ta Moschino mais na ko Louis Vuitton. Eh yo za na facilité ya olata bilamba na bango ya ngande okokate. Da. Eh. Ya nga esenga yo ba des années. Tant esenga ba 40 ans, ozadia na 90 ans okokate. Bilamba nyoso ya yo akala, osala na. Na sala on vente aux enchères na gardango. Na sala vente aux enchères, na obeng sa bango batu tout. Ba ya. To noter ka blouson mo. Est-ce que ba oson ba on ba prix wana? Te remata prix. To blouson za moko na monde. Et comme prix achat. Okoma beaucoup ta bilamba na ndako bien de parce que na karabana e bani lelo ndako mobimba bilamba na bilamba ndeza na somme ta koti donc c'est chaud na osa facture mosusu pour ah oui ça oh il y a 6 000 oh 6 000 200 les pas ah boy débissé pour ça na pemena na linga na simba biloko ngo matière bana TikTok bokataka kuna bokataka ngam na tinda kyo keluka makama bilamba te na netre na Facebook ke na page internet te botika okosela nga makambo ko boko maona nga na netre na Facebook te 5 ans yango etalinga yite oluka ke koma sape okolata tia mwasi no kota likelemba etalinga yite 6100 €. 6100 ngana bakisa bokanga ka adresse botalaka jour botalaka heure mondela kosaka te okoloba to ito salisa ngo na Château Rouge nga na Château Rouge leo na moni yango te omoni yango ce que bozwa démonstration oyo facture na oyo yango oui eza ba blouson na bango baza nango oyo batafrika si ba mbango nga blouson otambola ya semaine oyo ça va otambola oui eza semaine mais bango baso miango po abula ka blouson cher akateka ya cher to so miango po na ya po na chaque jour na pe boulot o ma okela musala na okela musala na 6 000 la ma 6 000 ke musala
yaka bakanai. Patrick Meka. On qui osa roi ya blouson. Pauvre nengwana. Roi ya blouson ya moins cher. Ba blouson nyonso oyo ba comme eza soldé, yende mukonzi na bango. 6 000 € facture voilà. 6 000. 6 000. Bande coffre d'ici s'il te plaît. Vous allez belé, boya belé. C'est blouson otambola. Ya otambola. Ya chaque semaine. Bon, na cha ngo aw. Oui. Na cha ngo na bomba ngo pananga. Non, ça te tient likolo. Cha likolo. Bon, to aw. Afanda na aw. Po etonda ka bilamba etonda. OK. Na ko zelo mususu. Proposer le mususu. Po to sali dépense ya 26 000. Tout le monde a payé 26 000 € en haut. Makiona a eu 26 000 €. 1120. Oh, il y a pantalon. 1120, il y a chaussures. Oh, lati. Chaussures na lati. Aigle, l'exabicho, à lati, déjà. Il y a facture, il y a chaussures, il y a Vuitton. Ouais, ben, mututu na kati ya Louis Vuitton. Dino mo luka ki milamba. Ogo lata papa. Uta konstate ko mère alobi na tika makambo yo. Mama lobi. Te makama mère ezate. Oko lata. Vuitton. Yango. Chaussure ya lata makulu na ebo mona wana. Oya ki malati yango. Na cha mo panzi. OK, et là on souligne des alliés. Pour toi on a 26 000. Oye bimi lelo. Na 14 heures. Yo déjà mais la maille à Louis Vuitton. Bah comment Vuitton. 1900 ya jean wana 1900 jean. Jean ba jean eze belé na Italie na Milan. Yo que zo jean ya 1900. Ah. On qui si ni na mo. On est jean factory na wo. Vuitton. Ekle. Yango. On est la course à rater factory na wo yango. Donc mbatio bomona oyo. Biloko boy, pourquoi pas musicien peut son respect? Hein? Musicien soit tinda biloko no sommes en tabac. Na 29 Georges, azana raison. Pour son tabila mambe lukuta. Afo banga yote. Batina bamba ki somba. Keba lexa oignon mo ebele. Oui. Musicien mo nga dendo na ibi. Ya ba. Ouais, wa pede no ya pas mamba ko so. Ah, yo kanga mika wana. Nazo facting mususu. Ah. Oh, mon boy, 15 000 € moi. Il y a 15 000 €. Na ciao. Pantalon 1600. Oh, 1600. Pantalon lati 1600. Yango. Papa. Bino bombele. Oza mutema mabe kwa no sali Paris boye. Yo vana kana Paris. Nga vana kana Paris boko sakanga. Na ligne sur le plateau sapera ya te mimanga tigal. Tokut an magasin n'importe hein. Abisimbo le même jour. Bimisambo le même jour na mona. Même on se met comme 1000 €, mais na mona. Ba bonyonga trop. Le ba fenanga chef avec le bobo abi petit, mukoko kota digal. O comprendre que batu bayaka wana bakosaka yo. O nini susu. O lunette 650 €. Bandi pas fi d'ici bino pe. Aele aboti na mutu na bino. Ah, Yannick. Rombox. Papa oza wapi. Afrique d'ici de bata mbongo basé belé ne ba ko kolongo la défi oti. Te na Afrique d'ici la marche et mutu mo za ta besoin 10 000 €. Mais pas ça ba millionnaire. Ah, Eric Jenga. Ba million somo la compte na wana banque ba comment 1 million. Ya ba mbo bino mo wat bo sala ngo ya ba papier. Oh mon meli, oza mutema mabe. Nga ero na kote la yo. Papa. Nga na kote Vuitton makolongulu na journaliste di boso kota Louis Vuitton. D'abord na loi ya France, batambola makolongulu te. Otambola pieni boye. Menga na kote na Vuitton akota. Ba lia biloko ba simbila, bazo zwa biloko. Il prend des trucs de 26 000 €. Wesh, laisse-lui entrer comme ça. Papa. Moutanina ke somba bilamba benga ngai pardon. Mbongo pe mission pe ko pa 3 000. À part 26 000. Pa pe si 3 000 entreprise bo geza musala. Linette yango. Facture net yango. Ah bande ko na Maroc yaya boko ta makambo te. Bolu kwa ni bokati saboya.
makambo yo nayoki bino mawa bandeko ya Maroc. Parce que oza stylo wana tosala calcul. Nasa calcul kasi. Nazwa. Elo asuka ni etikali. Ça ne so elekoki. Po eza kwa médaille bapesi yo. Mais ezaki pona lunette ba po net. baraki ba. Ah. Bilo nyonso ekoki. Oui. Na ballon. Ouais. Aigle. Ballon besoin zali. Boyebisa matope a renforcer mbila na se po biloko eza ba 30,000 nge koka. Bon ça calcul. Ça calcul venanga siri kina na yoki susi yaya. A pauvre makasi garçon. Obi? A pauvre makasi. Azela moskino et comme ba 700 € que somba tala pantalon munene na veste munene. Est-ce que ça paie nyonso. Ça paie pas koki ko somba biloko na solde. Yeku mukonza solde. Yake na tika na mwasi yeku dazo a train wa 3h. Il y a 3h10. Bon, yepsa nan. Comment moi si otiki mo salali. Mo ozo risque nema. Comment bilo ba ça paie boke da Italie na 3h10. 3h10. 3h10 très long oui. Oui, pour comment des avigo. On m'a 7h45 na Milan. Et na ceux qui na mboka c'est rival et ceux qui mboka mboka. Bah kaki yo ke na voiture na obo était plaque à Suisse. Papa, boni boy. Tout ça calcul. Bo da force kila na se, mbila za mo ebele na se. Mbila za na se mo ebele. 15,000, toi na 15,000. 15 6,000 €. Zena zo iPhone. Na Louis Vuitton le na kabo la Louis Vuitton. Tu vois c'est que tu na ngai ozana makini ya téléphone. Ngana bise na bi mais iPhone 16 Pro Max. Abi oui, tu peux entrer. Mais pourquoi? Abi si c'est Nokia ou Samsung, tu peux pas entrer ici. Nabi Louis Vuitton n'a pas condition. A tu as papier? Nabi oui, je papier grec. Nabi OK, tu peux entrer. Donc on comprend que les journalistes ont sans papier, on compte à Louis Vuitton. C'est un tobimsa calculatrice qui wapi papa. Bolingi c'est la calculatrice c'était euro. Bino bozarabando kiki. Bon, nazo calculer sikolo. Tosonga national. OK. Combien? 15,000 €. 15,000 €. 6,100 €. 6,100 €. 100 €. 6,100. 2,000 € pour les pantalons. Plus 6,000 combien? 6,100. Après? Pantalon 1950. 1950. 1950. Ouais. Lunettes 650. 650 lunettes. 650. Ouais. Pantalon 1600. Plus 1600, quoi. Et chaussures 1120. 1020 €. Plus 1000. Tu as 1000 €. Tu as 1000 €. Et Koki, il est au nyonso. Bon, non, on peut savoir nos dépenses au yo. Et mais le téléphone est bloqué. C'est un bon éléqué belé. Ah, mais au béton. Bon éléqué belé. Le téléphone est bloqué. Mais voilà, tant de pays. Ça va manuellement. Là, ça m'a l'aimé. Tu peux écrire. Mais au salam mathématique, tu peux s'en calculer. Naza ma casse ne. Tu peux s'en calculer. Bon, tu peux s'en calculer là. Bon, nabik. Oyo beta kuna ngapi na fefia po maki on ko tate hein. To bandina 15,000 €. 15,000 €. Oui, 15. OK. 2,000. Plus 2,000. Ouais. Ça fait 17 hein. 17,000 €. La journée morava. Tu fais 6,000 €, 6,100. 6,100, oui. OK. Tu en as 23,100. 23,100. Surtout, pantalon. 1000. Pantalon, oui. 1000. On a 2,000 €. Pantalon lati. Oui. Tu as tout 1000. 1000 €, oui. Tu en as 24,100. 24,100, oui. Surtout, chaussures lati. Ouais, oui, c'est un makolo. 1600. 1600. Tu en as 25,700. Surtout les lunettes 500. 60. 26,260. Papa, tu as l'écriture. 26 000. J'ai là. 26 000. 26 260. 26 000 et amour.
te bako beta bakalki mpe na ndako na bango to bango sa mpe bakalki la bandeko elekaka motu na molai te vandi kaka samedi moko samedi ya lelo eza mpe final aigle final yango mpe yango Paris azobeta contre Paris soko baganye nga na pini basape na pini na bata Afrique du Sud. Est-ce que bogolendisa sapera te tina okufa bana na fugumisa bango tina okufa bango na otika jamais kolimbisa bango na kanda na bango mabia fuza siboza bokota réunion te ça parle sonité ya pauvre ma yekuna fugumisa ye na Louis Vuitton ye na Melissa epema na Melissa biberon ye ka surtout na ega Kim Prince de Lausanne a dit papa pardon madame a pixé ngai nani a pixé moi si est-ce que ma comment moi c'est na ebise so la ndi o comme pauvre som ta ninga na o moni ndabo o moni guerre des abos som ta ngole la 15 000 okene na 45 000 wallahi akoma mère na ngai comment mère na Charlotte mi bambi de Genève esa batno pembo te to komi na biso na suka po bilambo moye koma butu na Jérôme Ntingi butu makasi kwenda vutuka Amédée Manzila Kenji le prince, Wilson le prince, Charlize la princesse, Sterling la princesse. Papa. Louis Vuitton. Pas facile. Le bobo aime ça baron déjà. Ça peut ça baron de conseil. Hein? Bon ça va venir na bon ça va venir na ba facture yango na ya de tricage ti yango pa do bande ko bolanda te. Yeah. Ako bare bino biso tozi problème to ke kunda bino na parte c'est mon pas ko sa likelemba na mwasi na ba ko te mitu ba ko somba biloko nyos o ko ta likelemba sangisi mo na e na suka na ngwa ke sombela mba se ka maelete na mwasi pa maelete mba ko pina ko zam sikate mwasi aza maelete moi mbali pa maelete za couple moi ba soba ah nikesi bayaka nikesi okenda wapi ko trésor mbali faut batika mibali na ba potana na bilamba bango batina bango te ba porter garant ya lo bilamba pe eza mbongo te bilamba ya métier te baba commissaire au métier eza oui bala na biso tozo ba solution naza de ali kampa ta place ça so ibsa na orana ozana conseil opesa mutu mo alinga ko masaper te conseil na opesa conseil ke amekate atika na akotane zara azumbo na sala économie asomi na pour na abando créer moi entreprise no so à moi 10 000 euros avec 15 000 euros ça entreprise entreprise ami recréer moi place moi kebab bani au local mobo na 15 000 euros ça entreprise so on a ça été parce que biso 15 000 20 000 50 000 to so azorango comprendre. Voilà, tout comme ok. Bon, merci. Nga sepeli émission les filles n'a pas si des fois wazam pali allons on a besoin 15 000. Oh wazam bali en Afrique du Sud allons là na journée moko 26 000 euros bar na tiers moi. Les écoute sur na cadre record na Louis Vuitton. Roya na Louis Vuitton na loingete. Oyeli biso masolo nga millionnaire mais oui mon automonité. Biso de ba force na yo. Moi mbala bundara joueur bundarak ya terrain bongo saper bundak nakata légal ah mais qu'est-ce que bima bon légal témoin vous avez papa merci vraiment merci vraiment voilà boni nga conseil na opesa bino nga ko trabino conseil te ba misuba ebele baba mikobo nanga soki bomoni esimbité bozonga na fashion to banolata na biso fashion yaya kobimisa ebele ya mbongo boye 26 000 obi na moni paquet ya mbongo wana na Louis Vuitton nga moko na motema na pasi na pesa na mbote na Dino Falanga place à la biso to bosa na tepe lisusu Charcel Mbemba Demidie place à la biso na robosa na tele lisusu Boss Ibra Banque Centrale millionnaire Boss Ibra Banque Centrale millionnaire merci na César Osla angwa na idolinga makama bilamba même niveau ezokende oyo César pardon César Bolt Ngabi tika merci les sous to pesa mbote na Mish Kakabea
merci place ozotala biso botalaki biso presque continent mobimba mokili mobimba nalingi mutu soki oza saper oza na posa oleka na émission s'il te plaît memanga na légal mbala sima Michel Kombe Aigle. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.